quand il est auprès de toi. Gisèle Oumba, yo yo. Beauté n'a mérité prix Nobel. Beauté n'a eu dopanga tempo. Ezakaka yo moto koki kopesa na bolingo véritable. Parce que charme na ye protégaka nga lokola lichombe na couveuse. Okomisinga lokola rescapa naufrage Titanique. Kolina na ya diama Gisèle Oumba nana lobe yo mon amour. Télé fortifié de mon corps en cas de rechute. Alingaka na bondelaka elokola bébé ya moi. Ekila monena pesaki nga ngumi ya suwa ye teo. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisèle Oumba nana troublé oh mon amour. Très chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous aurez le temps de regarder cette émission. Merci à tous mes abonnés, merci à tout le monde, merci aussi à Frère Fanfan. Sans plus tarder, vous êtes bien dans votre antenne de liberté d'expression avec Gisèle Oumba, Diamant Noir. J'ai le plaisir de recevoir dans mon émission aujourd'hui mon frère Fanfan qui vient de loin. Il vient des États-Unis. Bonjour frère Fanfan. Salut ma chère. C'est moi, mon nom est Diamant Noir. Plaisir est à partager. Frère Fanfan, Azanani, Totunaïmoko, Aïbsabiso en 2 mots. Qui est le frère Fanfan? Parce que Lilo, Boyo Kakina Diamant Noir, Moutumo Katanga Kombonaï tout le temps. Mais Totunaïmoko Lilo, qui est le frère Fanfan en 2 mots, aux Anani, au Salani? Question de Kito ma chère. Je suis congolais, votre frère. Mais et là que Meminga vraiment awa, ils allaient Moussala Nzambe, donc Nzamba Poninga, na Salelaï, pour l'Afrique, pour na monde pays en Afrique et à Poni Congo, Mboka Oyo et que banda pour na véhiculer message il y a temps actuel Oyo ngana za porter un message. Ok. Visionnaire, pasteur, révérend, évangéliste, frère Fanfazanani. Non, question qui te commence à. Surtout dans la Bible, l'apôtre Paul a l'obéli évêque. Mais dans 5 ministères, évêque est. Je crois que dans les serviteurs de Dieu, nous sommes dans l'Ancien Testament, dans l'apôtre, il n'y a qu'un seul nom qui est cité dans le livre de l'Apocalypse. Et Zali Kombo ya Moïse, en tant que serviteur de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Celui que Dieu a choisi pour saler. Donc, on a Moussa Nzambe. Titre, on a eu ça. Bapesinga on a noté. Bon, tous ans on a nzela moulaï, la compagnie mo bangete. Tout na la Diamant Noir na tous ana. Et puis babenga antenne de liberté, yomo sukisa na suk d'expression. Donc, tu retournes à la question soumet tout zilana. Tu bandit pourquoi il n'a Paris parce que là tout le monde a tu es biso tu pourquoi il n'a Paris mais tout non yomoko après biso to relax pourquoi il n'a Paris. Vraiment affiche yango bande ko ba ndako ndeko na biso Gisèle a ben dango bien. Naï pour la conférence biblique 3e fois naïa mais il y a tout royo na ressentir que naï au sala musala nzambe. Normalement na koya ko zonga 3 fois na parité. Parce que depuis que nous avons Congo, nous avons lancé une conférence sur pour la diaspora libanda. Nous avons dit que nous avons la ville Nyonso, puis nous avons pays Nyonso. Mais il s'agit que 3 fois qu'on a Paris. Et nous avons dit ça, nous avons surtout que les alliés vraiment place africain baza belé. Je crois bien que nous avons payé biso dans beaucoup pour tous nos possessions après tout la pays. Je crois après ils allaient pas dans les États-Unis, mais si quoi tous à Paris, donc bit ya dans la Paris, ça vraiment pour la conférence. Et kozala wapi conférence en avant qui to masolone surtout donc yo et biso to na suka moninde ka na suka nous avons notre frère Lick, il est un parisien. Il est un parisien donc yende a royeba ko expliquer biso. Et je vais souligner quelque chose que notre frère est du Congo-Brazzaville. Vous comprenez que Ezali Kamouya biso karaté. Donc
to kanisate kaka lobanzambe za pour la bitete. Je parle de la part de l'État. Mais il y a bisomoka Congo, nous c'est arabe Congo, ngala inga ba différence da to Congo. De Congo wana, ya wana lobi da to kanisate ke esuki libiso wana. Donc tozana ba central. Donc tozana bango déjà. Donc na kanisa conférence à Touroyo, image ebungate. La conférence l'équipe image ebungi. Frère Fanfa balingo futa mbongo na diamant noir te bon to lobika moi vite fait ba la diamant noir ba boko futa mbongo na diamant noir po to filmer conférence faut na biso te on to yakite to lobi objectif il y a pardon nabi concert bolimbis il y a conférence ces années. Objectif ezali d'amener le peuple dédié vers le souverain maximaire moto à Simbili Kolonase créateur de toutes choses azan la pose à peuple naï. Or, la Bible nous dit si mon peuple périsse par manque de connaissances. Or, à l'obité que parce qu'il y a des démons, ou non parce qu'il y a des occultistes, ou bien tout sorte de ça au serpent ancien. Non, la Bible manque la connaissance. Or, nous maintenant, nous avons la connaissance. Théo bangi sa peuple de diété. Ils ont la Bible comme balé ou ils ont clé dans message. Fils de la perdition, na Jida. Dès que, apôtre Jida, dès que Biloko Nami Balé les a situé, ils ont eu vraiment doctrine immobilière changée, donc doctrine à Jésus-Christ. Donc même thème il y a samedi, donc ils ont des jours, les 9 na les 10. Donc samedi, ils ont doctrine à Jésus-Christ. Détruisez ces temples dans 3 jours. Et vous construire. Voilà. Donc, doctrine. Or, temple étant le koufi, synagogue koufa kite. Or, na synagogue, Christ a tangi Torah à l'obi, on a tangi lelo et kokisami lelo. Or, synagogue, est à école. Synagogue, est à la place où prophète, babaneko keneko, côté à batuli lo banzambe. Or, temple, est à la place où bana Israël, babaneko keneko adoré. Na rosala ba cérémonie na bango. Donc mais temple kufaki mais synagogue et kufaki te mais le synagogue et komara ya ba juif. Donc moi to zo accès kunezate. Donc yango wana siko to zo sala ba conférence. Neti apôtre Paul abanda ki ne bandela ministère na ye. Abaneko ke no koluka ba juif na kati ya synagogue pour expliquer bango ba oracle et que Torah o bosalelaka ba lobela ikaka Jésus-Christ. Oh Israël tangwana Torah ezalaka déjà ba loi Moïse ezalaka déjà ba pisson mais ezalaki déjà mais ba tikela jamais ko sosola ke nyonso wana ba lobela kaka Jésus. Mais biso toute une question pour lelo quoi to yambiyo moko en tout cas to mesana mingi ko yamba frère Serge na pese mbota passant aloba mingi ba ndolo ba mingi pona ndeko na biso fanfan ke yo mutu ozalaki ozwaki vision ba prophétie bima balandi diamano ba tomboka makasi lelo lokwa tozwi yo moko photo tunango obimisaki ozwaki prophétie ke diaspora qui nous diriger Congo pour na mboka na biso Congo mais pour na tuna no question te situation actuelle na Congo pourquoi ça na banalise na non avant que tout nos prophéties yo zwaki. Non ma sœur situation actuelle ya mboka na biso. Et là, on a connu que l'élection Bélection Salamaki, non? Bélection Salamaki, tous un président élu. Et tous au monde, la maman, sur le bangal, là, on s'est ensemble. Bon. Dans la justice, ils ont la partie où il y a Congo et voté quitter. Baba Congolais. Baba Congolais na yumbi. Beni, côté bandeko, parce que tu l'es là. Donc, biso mona ba Kolomboka, tous a discriminer bandeko na biso. Tu vois, on est ce qui a pas si l'anglais allié en voilà. Donc et que ceux qui bandent qu'on a voté n'a retard. Ceux qui ont voté, chiffrage échangé. Président et comme Moutoussous. Ni n'est que ça là. Parce que écart et Kaboli, président actuel, na Martin Faïlou, bah 700 et quelques voix. 700 000. Or, chiffrage à Batona va voter, ça va 1 200 000. Sauf ce qu'on vote en Salami.
et que échanger, bah donner, il y a ordre d'arrivée. Parce qu'il ne faut pas voter. Mais oui, il y a une prophétie. Parce que le professeur ne vous pas na yo. Ba peuple congolais ba lobi bino basali na Nzambe bino nde boza penda bato bozo boma Congo démocratique na biso lelo. Yo pesa ki ozwaki que diaspora qui dirige Congo. Mais lelo ko expliquer biso on pena na moi détail pour tout comprendre parce que ton frère le baki batu mingi ba lobi que non ndekwazo maîtriser makambazo lo baté c'est lo balandi diamant no ponga na yo ka bango balandi. Ba lobi ndekwa maîtriser maloba ndo lo baté frère Serge mal expliquera bien. Mais lelo ko to zuyo il y a le baki bien que ça frère Fanfan muta zwaki yango et il y a le bien. Siko yo moko malobi pas non frère Fanfan. Merci ma sœur. Vraiment lilo banza mbezaka raté to télébi la Congo. Parce que le bon de ça et même ma lumière na Congo. Même ma lumière na Congo mais surtout to la prophétie. Prophétie et bandanga na kombo ya moto. Na bandia wa na lobi ke nazali messager ya Nzambe. C'est qu'il n'y a pas maluba ou non bat bayokati. Parce que on dit que Dieu m'a dit oui, photo yoko yo nzamba lobi. Ko na biso to déjà to yebi. Donc nga nazali messager ya Nzambe. Na na message ya makomi ya Nzambe la Bible ta actuelle. Or problème ya Congo na loba ki diaspora nde eke sala musala pour na Congo ezala libéré. Donc yango wana nazo sala siko pona ko kota en détail car na ba conférence pour nanini parce que Jésus yenda zalaki arche de l'alliance ba levinde ba memaki arche de l'alliance o ezaki Jésus pour ba conquérir ma belé ba bengi lelo Israël ndenge biso pe lelo diaspora to ko sala pona justice ezonga na Afrique na Congo biso ndi photo sala yango musala na bandi ya ba conférence. Donc oya koloba ke non diaspora mutakonote nzamba pona mutu nenga poni ngai na salela nenge pa bana pona na mutu oya kozala président soi-disant donc faut koyeba komba mutu na mais ngata ke messager pe na koyeba koyeba pe komba mutu pa kozala président na koki pe koyeba. Mais toi déjà na président déjà. Mais babi o Congo e bongela. Ah OK. Or bima lumière au monde a suko le président zala msuba oboya msuba zondima ozomona yesenga be fort ebeye pe kuna président mona ça moi be fort ebele vraiment ngana respecter l'autorité. La Bible que je prêche balobi plusieurs versets dans la carte balobi likaka to respecter les autorités établies. Nazaki na message à président Kabila nazaki na Kinshasa nakuta ki na ete nazaki na message à cardinal Mosengo nakuta ki na ete mais yekutu mona komaki ata moi lettre mora muke na tsikelaki mais nakuta na bango mukoro nakuta na bango ba message na bango ezali changer pe ba kombote ba message na bango ezali mais ça pour na ba kondi na opeso ngonde pour na peuple dédié na koki ko pesa message au pas pasteur mokote parce que église ya lelo pesi kimiete Christ azali kaka justice ma sœur na Congo le nate ya mutu nzamba lingaka asala kati toko nazara te pona banda ko numérer berer na ba passion tozala na mboka ba toyebi yango mais nzamba lobini nzamba lobi peuple africain boyana bea conférence autozo sala. Après avoir prêché la parole de Dieu, les gens qui vont rester fidèles, ce sont les gens qui vont bénéficier de cette alliance. Donc, message au Nazana. Bangonde batu barozala bakunzili o baro mema message en prison en Afrique. Ba o bazoya lelo, ba soulé bazana kati. Ba lango diamba bazoya. Maman. Dans un message en na personne pas lango masang. Mais ce que yo bomba oti camp pour peuple congolais dans besoin yibango message yango po toujours de la ka. Nazolinga pena mingi te kotanga kombo ndiko po lekaka mais na olinga na loba mapo maloba loba mingi za ebuta repa na yo. Que na 2026 bino bomona ki Nzambe aloba ki akokanga ba église na 2019 voilà. Parce que totikali oui nazo ki na question ezali ke na 2026 et ma lumière ne se écoute na Congo. Donc totikali nous sommes en 2019 donc etikali 6 ans. C'est ça non 2020 non 7
totikali na 7 ans. Ok. Siko expliquer biso po namoni bandeko bi bati ba commentaire déjà balobi ke non ndeko diwana eza ba désordre. Mais yo expliquer biso en siko. C'est pourquoi l'église non, bobi pourquoi? Parce que ndeko ya on a binani ko tia trop combo pour léo na yambio na ko tia kate combo ya ndeko tout le temps mais a expliquer ki biso ke ba église eko kama na 2019 mais boloba ki ezaki erreur boloba ki yango bozaki rapide na boloba. Qui a dit mais ndeko alobi bien ki boloba ki message wana ezaki bongo te fa bolobeli yango na erreur. Non. Oui. Okoki kozwa message na internet te. Non. Ngani message c'est moi. Mais vous pensez qu'il y a une conférence pour lesquelles il y a diamant. Mais conférence c'est l'image de mon anité. Je suis na mo bangité. Na jeune dans la rotambola bamboka surtout na né na zaboye moto la porte-parole la message ezali moto nzamba repona. Oyo pe ngana ko prouver. Vous comprenez? Et ça, moussala n'angate. Oyo ki na loba mama Gisèle loko mi ministre ya Songolote. Et ça ngate. Ngai pe na luka kinzambe wana ko lukai. Ba kanganga 2 fois en Amérique. Yo ki ndara Amérique oyebi. Ko bima na ba situation na bima na ngola zanga ke loko opesa yi. Na ko meko sambela mingi. Na bongisa ki etamboli na ngai. Na souci wana ya ko lukai, avec pe ko mi moni sapa nanga. Siko yo salini ni ponzambe ngana zo mambo nzamba pesi ngana pesa yi. Donc, mambo a diaspora ça pour mambo ya 2026-2019. Ba conférence au tozo sala. Ezana mambo tozo te ya nakati. Mambo tozo te ya bazana ba Bible na maboko. Ba royo parce que mambo biso tozo lobeza lukuta to eza bosolo. So siko mutamoni mambo no to lobeza na kati ya Bible. Ndenge Paul la salaki na tango kala. A expliquer bato marambo barale ko yebate me ba moni yango obo ya message nanga point ngana zote ya ka bible message on azote ya ezana befe nango parce que biso moni ba komi la mission prophétique pour la restauration de l'église de Jésus-Christ le grand pasteur et la délivrance de la RDC Congo. Voilà. De la RD Congo. Voilà. Donc déjà tant l'église à Jésus aux la restaurer. Malamoko voilà parce que l'autre les angibiso na Congo ezaka Christ bataille Jésus et là l'église ezaka non tant que t'as vraiment la détail té ah t'es toujours tout na divoto et bakasi et bela l'église mais bat baliate yo ki kuna cherche courir bongi banzela bien tout ça voilà donc ce qui Christ a ina pourquoi na poto Christ azali obi pourquoi ce qui ngano musale kufito ke na l'état donc il n'est pasteur monté que chômage langeza maboko non il faut l'état ayeba Christ ba sotakate yango moni na mboko to vandi ba respectaka être humain c'est les plus grand chose où l'état ko ki ko sala pour na mboka na donc ce qui moi na mboka ba konzi bazana ba riche pour population baza pauvre Christ azana nkunate parce que ce que Christ azali lumière ezali à lui la rétribution à lui la vengeance donc justice quand ndemuteko ko sala biloko wana donc c'est que ba konzambo ko na biso ba yebi nzambete parce que ba peur te ya bangongo bazate yango wana nzamba tindi mosale nayi kaka bato ba yeba Christ. Apôtre Paul a lobi na lettre na komela ki Philémon lobi nazali na prison na Jésus mais libre en Christ. Yango ce que olobi oluka apôtre Paul en tant que apôtre au monité parce qu'atambolé na Jésus. Mais akutana na Christ, azali apôtre à Christ qui est le supérieur qui est Dieu. Donc Jésus est moko le Christ qui choisit ses serviteurs. Donc azana bo mo itilelo na kotuno question moko ba tuya Congo dia totila to pesi ba ngombo ta passant et akuyalu ba kimbisa na stema injim balobi boy nzambe o bino bozo sambela azan nzambe ba congolais. En tout cas question to tuna ngo ba sali na nzambe à chaque fois to ya marabino ki nzambe ba congolais ezali
Papa Simon Kimbangu ezali mais le temps yo tanga ba apôtre Paul mais bango ba baza nzamba mindele ya bisoté. Tout landa message à Papa Simon Kimbangu, notre grand frère aussi. Alberto tangaka la Bible. Akoma kité. Moi histoire ébélée autozana mindele pende motoma memeli bisongol. Je reconnais parce que na musala onza mapisinga Papa Simon azanakati. Tant que serviteur de Dieu. Point pas. Papa Simon Mbango alobaki to tanga Bible. Au moins mutu musa bandi o Israël Jérusalem ezali na Congo, boezali na Congo. On n'a pas le temps d'éprouver tout cela. Toko tana ba monde wana ko imaginer te Jésus Christ azali ne kaka justice paix. Mboka nae comme na Salem. C'est lui le Melchisedec. C'est lui qui Abraham a donné les dîmes de tout. Donc azalé qui au commencement de tout. Christ azanae na pays. Yango nazo bakebana bakofa Christ azanae lokola a mon peuple lokola te ma mon peuple. Christ azali sémence oyo soki oloni na vie na o na mboka na yo mboka wana fo ebonga. Donc Jésus Christ azalaki les Israéliens lokola livre hébreu biso ke na chair ya Jésus ayaki ka ko sauver postérité ya Abraham. Donc na chair nenga botemé na Israël ayaki ne ko tia bango rapport. Mais le Christ c'est pour l'humanité, le Christ c'est l'univers. Si yango yoka ke azwa kombo leki ba kombo nyonso Christ. Il est au sommet et aza israélité aza Congo kakate azali ya mokili mobimba me alingane kaka justice pépé. Merci tozo kende poto chité na biso pena na frère Fanfan mais mingi to lobela mingi conférence parce que yango nde memi on a parlé lelo yango yé ko tala biso malgré to ko tala biso te des conférences to loba pena bongo. Mais oui, il y a des conférences. Mais oui, tout ce qui est si ndeko aloba conférence, moi je continue ou to. Oui, donc bonjour frère. Bonjour ma sœur Diamant Noir. Merci tout ce qui est ce programme. Donc pour le programme il y a conférence la biso. Donc pour la adresse ndengeni ba komakuna ba oyo bazana Paris. De toute façon ba rien à Paris. Ba ko doit RERB, direction Massy. Après, bah, Kiti na Anthony. Maintenant, na Anthony, bus Ezakuna, bus numéro 2, le Paladin. On a du bus Sango, et puis bah, Kiti na arrêt lycée Monode. Ezaka en face, Ezaka rond-point Ezakuna, et puis en face, bah, comment la salle Ezakuna. On a bah, oyo. Bakoki okomate bako benga biso na numéro ya 06 47 88 31 95 ou bien ako benga pe 06 41 06 98 03 comme ça tout tia ba navette à côté oyo ya ko bango dans la gare et même bango na salle. Ah donc c'est facile pour nous comme jour. C'est facile devant la gare il y a Anthony bus Ezakuna le Paladin numéro 2. Donc, Badjouyango et Mimi Bango, presque dans la salle. Donc, il y a un arrêt lycée Monode. Donc, rond-point Ezakuna, et puis en face, on a la salle Ezakuna. Donc, il y a ça, le col auditorium, il y a mon néné, et puis il y a Ezakuna samedi de 10h à 18h. Samedi 9 mars. À partir de 10h à 18h. Maintenant, dimanche, problème, peut-être qu'il y a un problème à bus. Donc, il y a une navette, il y a un bateau dans la gare, et comme même avant, c'est dans la salle. Donc, le numéro, il y a 06 47 88 31 95. On a commis la gare à Bingui, ou bien on avance à Bingui déjà. Navette, il y a la Kuna, et comme même avant, c'est dans la salle. Vous avez une heure more précise pour na batu so comme na heure wana to ba benga rande ba lingi na heure. Conférence ko bana 10h. Donc ceux qui ba koko ya la gare ba 9h. Si au moins 10h30 to ko tia navette ils ont même bango tina salle.
Ce qui est en avance, elle est toujours en retard, mais pour Yesu, tu es à l'heure, comme ça aussi tu bandato et tu aussi les samakamonios sur tout ça. Merci frère Luc, tu dis que tu as bien vraiment les lots dans l'émission tes acquis dit comme frère Fanfan mais tout nous attaque question moko ba peuple congolais Congo Kinshasa Congo Brazza Gabon message ni ko ebisa bana nzambe pona ba désordre ezo salama bolingo ezate message moko nakanisi que ezani message yo frère Fanfan azomemela biso message ya paix na justice parce que ce qui justice en Zambie ezate eza passé donc baya koyoka nakanisi que message eza kaka pona Congo démocratique te eza na ba pays nyos Afrique c'est-à-dire biso photo mema Yesu na bamboka na biso to fandisa ye comme ça Afrique etelema donc ba africain nyonso ba européen ba telemisi bamboka na bango biso pe sikoyo ndenge message eza bayaka bayoka tozozela bango. Merci frère Luc. Ok frère Fanfan tozongi ici parce que voilà toutes nos questions parce que biso tozolanda bino ngana landa mramens bolo bana dalanda ngo penza la loupe en fait na balanda diamant ya rassemble ko na rozalatin nous solo là qui voilà vraiment mais ba toi ozala idi no image panza sanga ko na otinda zala wana na yebisa epoto oui question na biso ezali bino bobe na 2019 faibo que luko basali na nzambe po bobi ba okanga ba église mais ba église ngo zaki fallait que bino bokutana ba pasteur ozo message on nzamba pesio yo lobi obomba mpona yo mais biso to mais on a bina boko tanga kombo biso to maginde ko lobaki que il fallait que bino boluka nde basali na nzambe bokene vers bango bokene ko pesa ba message on ne peut pas basali na nzambe mais comment yo comme bomba comme mbongo non et comme mbongo te fondé basala nzambe ba ya ba conférence bana ba conférence et ba ya royoka parce que na l'église na bango ba pesa nga micro te bango comme ba doctrine ma bebele doctrine Jésus a qui quoi abolir parce que na Israël bazalaki na ba sédissoyen na ba pharisien ba mso bandima résurrection des morts monsieur bandima raté mais Jésus ko tchabiso nous surtout d'accord et on quelque part apôtre Paul a lobby ba o ba lobby à ses faces ba o ba lobby Apollos est-ce que le Christ est divisé? Le Christ n'est pas divisé, manque à connaissance, c'est la connaissance que Christ nous a donnée. C'est un peuple dédié des GG. C'est vrai ou faux? De venir écouter. Maman Langana Ebiso, message oyo. Message oyo que teyema mukili mobimba yangoyo. Par exemple, on y a que Jida Kendalo fait. Mais au chapitre 21, verset 14, il y a Apocalypse, ici bisoke, apôtre ya agnon. Pourquoi ba lobi Jésus te ba lobi agnon? Parce que à cause on a son mutute. Mais atikala agnon poto lia kaimi kolonio so donc li lobanae. Donc on t'a changé position les attend plus livre ya Apocalypse les ali bolongolate bo ba ki sapete. Mais yo comment balu ça va verser parce que va verser belé yo le ba ki na émission ba tout so ba lobi ke eza bongote yo te ba te évangile. Ya mo na lobi na pesi verset chapitre 21 verset 14. Il y a Actes des apôtres. Nalingama autant la Bible na ba émission. Oui, nalingama autant la Bible na émission parce que il faut faire la part des choses. Naye awa en tant que homme de Dieu, sagesse nanga esunga bato ba la bandako. Ba ina ba conférence lilo bakaka ya nzambe. Elo musute. Or message moko pe prophétique qui ezali mais équipé sa makapa bato baza bien fait. Balangu masangate. Ba milidiambate. Ba fingi batote. Bato ba cholara batote. Parce que biloko wana nyonso Christ atambola na ngote. Donc faut prouver biso biloko wana nyonso. Donc faut na France boza l'ensemble na et pas na Amérique na Canada. Donc faut tout ça la maboke. Après te okuta na biso nyonso tout mukolo mongo na habité dans la pays nini. C'est là-bas maintenant comme même ya motoire munda lekelo bama. Mais eza musala nzambe inazo kine nango ndenge kaka yemo azo peselanga moi bilo musuna lo balelo kaka hier na ebaki ngote mais batangi singali lo banzambe
mais ba circonstance na ba problème to kuta nango ezo kende siko ko lamusa oyo Christ atie na kati nanga na loba qui on a béni sur les cas que Christ a tangisa kinga Bible le Saint-Esprit est venu m'expliquer le Nouveau Testament donc la baloli verset mon côté mais ezalinde pas c'est pour la bien crédile ezali pas c'est pour la bateau bazaba faux chrétien et surtout ma sœur depuis que le monde a été monde tant marmanzambe ke na buluyeke bat bayaka otembolongo za ba païen parce que plus c'est dans bozo kokate bozo te ba congolais na désordre ezaka païen ba congolais te depuis Israël apôtre Paul azaki apôtre ba païen Pierre azalaki ya ba circoncis donc lokola lelo ndenge bat muso bido boke pa pasteur da ba mimoni ke bangonde Jésus a valida bango moni ba mi pesi valeur mingi Pierre akende na batwana Paul azwaki bato ba yebite bato bazana posa ko apprendre bato ba moni ke pas leki nde bangona bazana posa connaissance donc là zana beaucoup plus na posa bato ba mimoni ke baye bana bangote frère enfin tout ce que nous malé mais poto qui na biso ko suki ça mais tango expliquer na bande comme sous o bazana mais bango bazomona ke bino bozana orgueil donc yo lingio qui ne vers basali na nzambe te yo lingide basali na nzambe baya basali na nzambe mususu baya vers yo pourquoi pas yo za mona nzambe ozana komikitsa OK ne vers bango pour obimisa message te mais yo lingi ke bango de baya vers bino c'est ça le problème. Merci ma sœur bala ta alliance ngala bala ta alliance te parce que na mona on a Bible te bala ta alliance ba bala na libala donc ba na doctrine église catholique ba que non église catholique OK wana za émission bobimbamba sima po elo kwa no expliquer wana kaka nazali envoyé de Dieu je parle des choses où ebetsa bato mitu bango nyonso bazana doctrine église catholique bala ta alliance ba bala na kati église comment moi ba ça ngesika libala ba lobi faut pas nzambe faut qu'il ne kati église ouais création ya bato yango wana biso to kota na terrain wana te soki balingi biso to reconnaître bango ba reconnaître dans l'église catholique. OK merci to komi penda presque na fait émission to lingaki au pesa message o eza pour la conférence et puis to zui quand même ba réponse bandeko se bozui ba réponse te na ba question ndenge le Canadien mano abokomi na se tokotune ata na musika ata na États-Unis demano akoma ane partout tokoma kuna mais ata na téléphone to rezoyer à répondre na ba question na bino photo to suki sana biso malobani no koyisa bato balandio lelo bamboka nyo surtout o ba yo ki frère enfin pas pour na mo suki question pour ba question zanga belé déjà loko bimisiona déjà question yedi pourquoi ba on va la ta alliance sur la ta mais na bom bien au cas to linga ko expliquer biso na moku c'est pour na comprendre mais au bien vite fait oui ezali connaissance. C'est ça les oracles. Que nous kunda la marambo et bombama. Donc quand faut aller à la conférence pour mais fanfaz à mon corps. Fanfaz à mon corps naza double té mutu pas repé sa Saint-Esprit conseil azate. Yende mutape singa maloba ona kende. Na ke nango pe na orgueil. Mama Gisèle mutu moko ta benganga na téléphone na boya koyamba. Mutu moko te asenganga conseil na bugo pesa. Mutu moko te aluka tambola nanga na bengani. Moutoute. Mais est-ce que vous avez un esprit où on a un poteau déméré? C'est un côté sous. Moi, que vous avez un cabac, mais na bombika. Pour battre tout ça, Orlando, Ozoboya, mais na tikika, on na côté na té. Les Camerounais, ils ont tout le blanc qui est diaspora, il fait qu'il va comme président. Mais dans le bas, il y a un côté. Nazaki na Kishasa, na lobby qui est diaspora, et ça la moussala, au bas levi basalaki. Ba levi ba mema arche de l'alliance da ba mema ki Christ pour ba gagner au ba gagnant donc biso pe tozo mema lelo Christ pour tozo ngisa monde en Afrique au moni ezali sagesse ba oracle ezali na langage quand na loba na parabole mingi ne bémission na loba en parabole mais oyo na lobi na fungwa maman moké parce que na boyi au moni musé que c'est nzambe ezali c'est vrai maman ndenge nyo surtout ezala. Mais respect à ta attaque mes parents, respect à ta tous amis bali abatu, respect tous à yaya, tous à papa, ce sont des gens très 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 importants. Au peut barota la biso, bazan pour ça acquérir quelque chose de nous, tu vois. On n'est pas là pour blabla, quelque chose qui ne tient pas debout. L'amour doit bolingo rolobate.
Parce que Christ a le dit, oyo barbe la communauté, mais c'est qu'il les mettra en pratique. Je suis là pour supporter tous les coups possibles, mais sauf de l'évangile. Pour notre défenseur d'ango. Okofinganga mutu munene, okofinganga zoba, mais ce m'a commis surtout Nouveau Testament ma royauté. Parce que va répondre au Jida. Pour dans le but que les 12 apôtres et mission dans cela qui piège pour ne pas que dans l'internet dans le Bible disciple, mais c'était pour tromper pour l'accent battant la Bible. Apocalypse chapitre 21 verset 14 12 14 balobi bapôtre ya agneau bangonde bazan la Jérusalem bangonde ba pokumbo na bango za ba porto tokota siko mama na ngai kombo ajide za kuna na Jérusalem ya sika paradis yo lobi ka ken enfer mama na ngai pour Jésus lobaki ke aza démon mais apôtre Paul peut expliquer biso na Galates 3:13 et qu'il soit maudit celui qui sera pendu au bois. Donc Jésus a une malédiction à croix. Est-ce que malédiction est là qui peut amener biso na bobungi to abikisa biso? La Bible nous dit qu'il s'est fait pécheur pour nous sauver. Donc malédiction au péché Jésus ebisaki Judas. C'était non parce que Judas était mauvais, non parce que acte wana ndezala ki ya mabe. Et acte wana pose à la délivrer na ngofo futaka elo kwa cher. C'est pour cela que Judas a payé sa vie. Et azongi peka na profit à Jésus a mis yemo le baki o yakomi boma pona nganga na ozong sele bomo ya seko. En plus il était appelé voleur et il y a un voleur qui était sauvé na croix. Merci. Mot de la fin. Mot de la fin, j'ai béni Dieu na voyage qui toka pesinga. Il est vraiment très bien. Accueil qui toka ba na Nzambe. Kuta pena onde kolanga Gisèle Nzamba pambola yo. Neka to solola ki nenga esalani to zong sur le coup pa ya Nzambe bande ko ba ya samedi. C'est pour nous, bateau balembi, bateau balembi ba bo ba moni danger te. Pour biso peto a danger te. Vraiment Christ nda succès na nyonso. Bande ko ba ya. Na osenga bango pardon pour la vidéo et leki. Conférence à liboso il est quand même mais à internet. Mais son ils allera bien te. Mais il y a mis balai tous les 2 jours baso ils allera qui bien mais et autre tinda et dit une image pendant ça au Congo alors il y a peine filmer mo. Il y a un vraiment tout vraiment tout ma munyo surtout que pour faire que kotara déjà na bandako. Bato balembi na ba bato ki na ba sur l'église pati. Oh batika la ba fanatique vani mais frère faut que l'église de Jésus-Christ telle que c'est écrit là que l'église n'est pas là restaurée et mon peuple on est dans le Congo parce que Europe c'est Christ hein mon cousin est au salle émission États-Unis que tout kolobate kuna ba porter serment na Bible na maboko donc Christ a zane kara justice yongo mona taba chinois basambela la Jésus te meso ke na Chine na yepte sope de ke na Chine ke na mukilimo na ngwanzu au monyo kamo hein na mo donc na koma kuna na kamwa na bi amena basambela la Jésus te na kase na kuta mabu église des alliés ba église des alliés ngaba benga nga dimanche ba parasite zanga te to justice au moni sikolo kango bango mo bayebi na bango kombona te mais ba pesi bino pe espace na tabosa la robosa yé bazana Christ na bi pena na kena Santa Cialo oui moi quartier mobwe comment la carte la mola kuta ba ne la so kimbangiste kuna donc pour au mona que justice c'est que zali donc faut to comme na niveau wana discrimination équité tomatisa Christ biso bato tozonga na sima et surtout les hommes de Dieu doivent être payés par l'État. Merci frère Fanfan en tout cas tu es bien en France na Sengonyo surtout tu es que ba séjour nous il est bien et puis qu'aux zonga nous na États-Unis au pays ça va aux États-Unis mbote belé bozana mboka ngo pesa mbote na batu au balandi. Oui, je salue ma femme et mes enfants Noélie, Jérémie et Christélie. Mama Fifi, I love you so much. Nazana Iowa. Nazana Iowa bon. Tout près à Chicago. Nazali bosso na Chicago mais mon pépé. Il est mieux na Iowa. Mon pépé. Merci, restez branchés sur Diamant Noir TV. À très bientôt. Bye. Merci. Bye. Diamant,
Gisele Umba, Gisele Umba, Nakolena na ya diama, Gisele Umba, nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, diama.